Depuis le 15 mars 1983, née Église du Dieu vivant et Zalaki fondée par l'apôtre Yandi Jacques Sikatenda, Oya Zalibongo, papa ya le prophète des nations, Nema Sikatenda, Kasina année 2005, Nzambe na likolo a décidé kibongo kozwa molimo ya mosali na ye, l'apôtre Yandi Jacques Sikatenda. Nayango, kobanda 2005, kino na moi ya lelo na 2025 oyo, 20 ans mokoka, sima ya liwa ya apôtre, nde le prophète des nations, Nema Sikatenda, bakiselaka ye toujours, l'homme de Mamulaka, azali kokumbela masolo ya communauté, avec impact pe idéologie, musale zali kosalema na ndenge ali kukumate. Talatina, après service Mounene, il y a 3 jours de jeûne et prière, Oye Salemaki du 19 au 21 septembre 2025, Oyo, avec le concours Yaba homme de Dieu puissant, le Kola, apôtre Ntingi Makambu Patricio, apôtre Florim Pangi, pasteur Evan Nasena, Naye Moko Ote Yamilulu, le prophète majeur, Nema Sikatenda, Boni Melanga que réussite, et Zalaki au total avec l'aide du Seigneur. Nayango, Mokolo ya dimanche 21 septembre 2025, et Zalaki Bongo consacré na commémoration. Il y a 20 ans, il y a Liwa, il y a apôtre Yandi Jacques, Yango et Tuluku Monene ya Batuba Kitaki Awa, na commune Yansele, pour na participer na cérémonie Monene, il y a inauguration, il y a mausolée, il y a père, apôtre Yandi Jacques Sikatenda. Brosimba Peweba que coupure et ruban symbolique et salemaki avec impact pays idéologie par le secrétaire général de la communauté Pena Tournaye, la bouche autorisée de l'Éternel. Le prophète des nations, Nema Sikatenda, a déposé qui gerbe de fleurs naye kakandenge zalaka Pena Malobanaye, liboso ya foule ya batu oyo batonda ki awa, l'homme de Mamulaka a talisi que yende, azui relève ya papa qui no mokolo yeso akozonga. Message clé à 20 ans, on a Deutéronome chapitre 34, versets 7, 8, 9. Bible dit Moïse mourra à 120 ans. Il avait encore la vision, il n'avait pas perdu sa vision. Et il avait la vigueur. Et ce côté, Thomas, Sikatenda Koufi, trop jeune, il avait encore sa vision en place, il n'avait pas perdu la vigueur. Alors, c'est un message clé autre compagne qui est prophétique, qui a tiqué la vision, fait vigueur wana. Oh il faut se multiplier quand il a tout le temps dans la et là on a la bonne yango wana pamboli nzambe pour la présence de la personne dans nzambe. C'est pas nous sur ça pour se interroger pasteur Evan apôtre Florent Pangi et archbishop Tingi Angola. Nzamba pambola mingi pour la bana nzambe sur la situation de prier pour la pambola. Amen, merci beaucoup. Bosimba pewe bake tellement apôtre Yandi Jacques azalaki mutu moko ya boboto penza témoignage ekokaki kozanga te yoge logoyo Sikatenda azali moto abengamaki na nzambe mpe asalelaki nzambe na ndenge oyo elongo bani lelo 20 ans après ngai nazali kokonfirme ke nzambe amikosaki te apondaki solo Sikatenda mpe nzambe apreparaki moto oyo akokitana na ye mwana na ye prophète Nehemi mpe lelo oyo nazali fier ya kokutana na moto oyo nzambe atiaki na place ya papa na ye mpe akei liboso na mosala yango na ndenge esengeli mosala ekoli mosala esepanui makasi mpenza e lelo nakoki koloba kaka merci na nzambe mpo atako olongolaki mosali na yo trop tôt mais opreparaki moto oyo akobi na yango na ndenge elongo. Merci beaucoup papa. Ah oui. Nanyango alobaki que le prophète des nations Nema Sikatenda kokoka makambo yo te boye biselanga ye que aza komi kosa penza makasi po 20 ans plus tard l'homme de Mamulaka yeyo a maîtrisé communauté na climat moko très calme climat moko ya kimia veut dire musala eko salema pe eko monono na miso yona nyobo l'homme de Mamulaka ayaya tika distraction ko